mais motabi loba loba ngana beta ngana otondisa bomona ngana tembe ambo yo sala mission on a sala ngbo vas-y OK bo simbi touche yango to monite mpiaka or Adidas Arena to tikela ki bino devoir na yebisa ki bino muta ko tondi Arena wana lokola ferazate ba pays musu ba pesa nga valeur donc ina na ta ko loba mingi te ba gaulois ba gladiator to tikali na 44 places pour na ING Arena. Hier kuna to zaki na 1009 mais ndenge to expliquer ki bino ndenge na yebisa ki bino to silisa place wana. Merci vraiment pour la confiance na moni bo comprendre to comme na 44 alors 44 on peut nga moka na kosumba una minute mina lengi bino bolakisa biso ke bolinga pas pervé ke bolinga artiste na bino faire gola na lobaki bien oza gola zolingo participer na ING Arena oza na besoin ya mbongo nga na ko faciliter yo Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Bonjour, bonsoir, ça dépend Ngonga Obosi, conseiller spirituel Jenny Way, l'homme d'Amos 3-7, l'homme qui a la clé des bonheurs. Les idées de nos ancêtres, la voix ancestrale. Merci pour la confiance et fidélité au Bozarango. Toujours de bonsoir, ma poste téléviseur, ma PC, ma portable, Nabino, Koyokan Zambe, Nabancetre, à travers Moussali Nabango. Jenny Way, un Jenny Way voit ce que tout le monde ne voit pas. Un Jenny Way n'émerge jamais à cause de ce monde. Un Jenny Way risque sa vie pour une cause juste. Un Jenny Way est juste pour le bonheur des autres. Et la seule utilité d'un Jenny Way réside dans l'accomplissement de son devoir. La PC Binombote na combo ya Dieu suprême, créateur des cieux et de la terre. Na tondi epé pour tondi. Pour na souffle ou apesi ngai na yoza kolanda ngai. Na lobaka pe na kolobaka toujours vie. Ils allaient faveur, ils allaient droite. T'oblige à nzambe te, to korompaka yete, pour apesa biso souffle fele. Ils allaient ngolo pe mawana yi. Alors, ba kufi. Ili koloba te bazanga ki mbonga ko koropo nkolo. Biso botola muka ki to koropo ki nkolo non. Grâce na yi. Ya mokili soka kabeli osengaka merci boni mopesi na pema atombwama anetwama elongo na bakoko partager s'abonner liker tiango na Facebook tiango na page officielle tiango na Snap tiango na Telegram Imo Viber kata yango na TikTok na yo kabela voisine ko bomba lipambo lipo na yo mokote groupe musala groupe ya famille partager ko sala bien numéro na biso ezali affiché plus de 143 81 330 54 38 vérité et tikalaka vérité papa kolarango mafuta te et quand un Jinway parle au boyi koyoka tant aux conséquences roya ko conseiller mieux que conseil au comme si je savais. Je vous avais dit à propos il y a Dôme de Paris na lobaki ndeko héritier soka sali plein lobanga na Jinway te. Pourquoi bato bazalaka bateti? Pourquoi Kongola lingaka te baleka ye? Kongola ka motema mabe, Kongolais muto aketo. Kongola lingaka te numéro 1 azala. Kongola linga toujours égalité. Kongola linga toujours nzela yo ngana leka ye pa leka. On dirait pas ba comparer ye. Non. Tozana matiti ebele mais ne se zarandonda te yeso mona ngai koma matembele to mona matembele koma biteku to biteku koma pondo chaque matiti ezana gunango na holango pour ceux qui matiti nyoso ezala ki ndonda mais to liaka na pelouse même sur le plan spirituel kokanisa te ke ilenge matembele kokana légumes vertes matembele bakoki kosala epe légumes vertes mais akokoka na légumes vertes ya légumes vertes ya ndonda te mutona mutazana force na ye elinko loba nini 1 jusqu'à 10 forme ya 7 na 9 kokani te chaque chiffre eza na forme nango ba musicien bokoki kozala tellement trop bokoki kobeta mais est-ce que boko beta lokola faire est-ce que boko sala plein lokola biso parce que mambo a plaisir la mambo na biso bobanga peut-être que faire azaranga na tuna bino na question bobanga te parce que bino boyebi na bino réalité boyebi que non Jinway chambre de monnaie
conseiller spirituel, les yeux de nos ancêtres. Puissance. Azarana ferré. Donc, il y a 2 000, 5 000 euros, 20 000 euros. Il y a succès, Mazalakana ferré. Est-ce que vous comprenez? Même les anges, les équipe na bango pe ba komisaka. Yo lo mona ka ba ange, yo kansi archange ko bengi ange non. Ba archange bazali, ba ange bazali, ba chérubin bazali, ba séraphin bazali. Est-ce que vous comprenez? Chaque ange a une mission na ye. So bo utaki wongi ensemble ko lo bateke mambo fera o sala yo salango. Non. Comment vous comparer vie na yo na affaire? Non. Si na lo bakango mettre fa bateau yon kolo bombaka komba réserve bakambisaka mokili. Na pesa ki bino adage au biso na gouvernement to préférera nandoki na mutabi loba loba to préférera ndoki. Pondoki a gardera secret. Ndoka to tie masasi zikisi moto loba a rolobate. Esprit arabe. Est-ce que vous comprenez? Barab ne balara wana suki si azui laruna ye andimi ko kufa pone kolo. Mais mutabi loba loba. Ngana beta, ngana otondisa bomona ngana tembe. Ambo yo kusala mission na ona osala ngbo. Vas-y. OK bo simbi touche. Yango to monite. Mpia. Mpia. Mpiaka. Or Adidas Arena to tikela ki bino devoir. Na ipsa ki bino muta ko tondi Arena wana lokola ferazate. Ndenge na sala ki bino na martyr. Bo sala clique mobimba ya ko diaboliser na ba sponsor bo soutenir ferete faire ko sala piaka bo oh. Na la ipsi bino ferazala na Jinway. Un Jinway voit ce que tout le monde ne voit pas. Un Jinway risque sa vie pour des causes justes. Un Jinway est juste pour le bonheur des autres. Et la seule dignité d'un Jinway réside dans l'accomplissement de son devoir. Nakoma Kanasuka. 3 mantras. 3 mantras pamba na sala. 14h, stade de martyr et foula ki bato. Et na lobaki, avant martyr wana lobaki, faire la plein, plus que bato to baleka na martyr. To sala gangote. Na banganga na bino lokuta biskro bato pasi bato nzalo ba charlatan faire sale sport moka bimi na peignoir faire aller gigola wana ezali cimetière monte gi ale kina sima mokongo na banalise lokuta na ipsaki bino plus jamais ona ko yoka ake ko skroke bato mbongo na komba fere aleki na banalise nezanga tina na ko kangi yo nga moko leta na ti yo na prison bomoni na kendaki ti epa ya mokonzi ya mboka mpona mambo etali ba faux pasteur na ba pasteur ya binzambi siko ordre mbele epesamaki église eza na mikanda te bazokanga ngo oza faux pasteur okeyama groupe de prière no na nsima taekalaka ndenge moko na bino ba maître spirituel mais oza na mikanda yo oza na mikanda yaki maître spirituel siko ozali guérisseur osukaka na yo na niveau ya mbaso suka mais bato babikisaka na mbaso bapesaka na mbongo bazongisaka na mabala balongolaka na malédiction balongolaka bamaladi ya ndenge na ndenge bapesaka promotion pete mukanda visa izakanga toto bana okanga bino moko stati na nga da judiciaire bino moboyebike nga moko mokonzi nabetaka yango mokongo parce que ezalaka grâce au travail na Kabila le père au travail de Kabila les fils et les lois dans le gouvernement. Et ça grâce, c'est pas donné à tout le monde. Yo, soi-disant maître spirituel au Salanini pour le Congo, service nini au Rwanda, la République démocratique du Congo. Déjà au Salanini pour Mboka, histoire nini yo marquant. Sinaloba na bino mokonzi akala. Abenganga na sala émission na ndeko Hélène Kalema za vivante. Akufate na RTVS 1 na sali émission. Wana na hôpital na pota o batinda bato ba barengai bato ba tsubi mbeli michope kata di menaza vivante bake ba melu ba champagne ba bika da melu ba moni ya vie yo moto si akufa yo bomé combien de fois yo moko miliama
mokonza mboka qui est Joseph Kabila Kabangi abenganga prin to komisa yete parce que si aleki bambeba na ye etali bisote mais to le banan participer à côté ya bien parce que mon tour azala kana mabete mutu pala kana malamu. Bonjour. Voilà Jini, oui, c'est bien moi à qui j'ai l'honneur. Oh lettre J de Nani. Oh, tu as vu lettre J de Nani. Oh président de la République. Ah, tu as théâtre non pas pambako. Président oh, tu as vidéo. Yeko, yembe. Je parle en tant que conseiller. Fara na yo. Merci na votre tal émission na yo. Na âge aux aliments na moké. Mais spirituellement, tu es grand. J'ai besoin de toi. Dis-moi là où tu es. Non, tu n'as pas juste secret. Na carte de visite. Et puis na royamba aussi. Voilà, na teki lupango bon vent parce que biso ba bato les bosoto pia mapango na bon vent. Pe victoire les ko tonga mangada na lupango wana. Na double parcelle moko na teki ba nouveau riche bende wana. O ba ya kolia pe bato ba kenda pe lupango pe batekela bato mususu. Nga. Na chimanga wana. Si papa na biso le dia ba resomba biso za des gens nga wana bon va ezali zamba yo somba da lupango yo na vie yo maître fioto na combien de chantiers yo biso ba chantier ali je faut lo ba na bino ba vérité bon 30 minutes 5 jeep présidentiels nzila pas du peuple appel pour batindi biso ali wapi. En tant que Jini, oui, je vois ce que tout le monde ne voit pas. On a 4 petits kala. Monto azana kilo ba pisi maboko ye mokaya. Jeep moye 4 telemi na prince wana vo kitanzela pe Victoria Makolo na veni na ngati manga na terimba. Na mbi bango pe bonjour OK. Sur ordre zoa enveloppe ya chocolat bandeko. Oui bien enveloppe chocolat na combien? Oui, bien, il y a combien? 54 000 dollars. Ngara liango. Mbonga mokonzi akala. Na carte de visite, ba bengi mbala moko zoi. Ozuyango, oui, ozuyango. Na 54 000 wana bu, na 14 000 ma boke kabola. To mona na kepe to sungana kina idaki na mambo ebele oya zo sala pona mboka etalinga te. Mais tout ça ko témoigner pour vous comprendre. Babeng senga ina ro Angleterre. Yom to tindeki babenganga. Hein? Ba Cameroun na kenda ba Nigeria babenganga na ba président. Ba Thaïlande babenganga. Japon kuto na kendaka. Si ordonnance présidentielle na kendaka. Est-ce que vous comprenez? Complication mon peso ya na mboka ngana ka implice. Ce qui n'a pas mboka papa bazoe ba valeur nanga. Boni mboka na biso. Si pays mode Africa wa baza pe na royauté. Parce que biso pe Congo to za na royauté, boyebi ke Congo Brazzaville, Congo Kinshasa na Angola, ezalaka iloko moko. Lera rose ngankuvu. Histoire na orbete la binongo mokolo mususu. Mboka moko ba benginga ya wana ki. Roi wana, c'est mon conjoint comme président de la République. Ya mboka wana. A comprendre que nos crises zali moni Congo ningi Congo ko lela boyi makabutu e pasi mbongo mati tout ça avant d'ici ban communion so mboka ba notable atuni bango qu'est-ce qu'il va pas ba obaleka qu'il bosso nanga basala kinini basali consultation basali makambo tout ba koki ko longola iloko na te po azana beje peuple na ba vivre paix santé prospérité o azala ki lokola maître numéro 1. Yaba eze moto ya mboka wana. Abino. Toza na connaissance ya moto moko na Congo. Il s'appelle Jini Wei, chème de l'esprit. C'est lui le conseiller spirituel. Il est puissant. Yende. Bandoboli mbisa. Yende azama kasi na mambotel ban set to invité batinda ki ba droit na nga pour na ke na mboka wana mokoza mbinga to sali réunion to na sali consultation ba ko expliquer nga na ban set ya pays wana babi conseiller mokonzi ali boso ya mboko aboma ba vierge 6
bana basi ya ba vierge 6 siko mabe asalaki nini azwaki mituna bango akundi côté mususu banzoto côté mususu. Alors si vierge wana bazo réclamer mituna bango ezonga nesika pour mboka vivre paix, santé, prospérité. Président de la République a tenu à Mabon, ça demande quoi pour faire ça? Nabi ça. Bapesinga makambo. Nazi 3 personnes. Baïse Mamboko on a tout salivage austral. Parce que nous avons 3 mondes, bien aimés. Monde divin, monde spirituel et monde physique. Ngasho na salivage austral. Na cause à la position au moins kangi mish na longo ato tchenga bafle ya munene zo beta oyo katike na bouger tina ozunga yango na ibisa bino ke moi si to mobile tozaka na 7 corps nzote zalaka ozo mona moko te nous avons 7 corps tala bando to lota bat ba rolando mbangu na banzete tout ça banini tout ça ko surtout na pongi qu'est-ce qui fait que yo na ndoto balani mbangu surtout que comme souffler corps balandaki et ont brisé dans zoto lalaki alors si on va emprisonner si koro mato qui tombe la yes 0 là on est bat muso ba beng bango ba mort vivant moto si akufa mais a otambola moto muso azali emprisonné spirituellement rien ne marche asi mambonge kena mo pepe asala bo simbité ba promettre ba réaliser de nyonso sala si maté ozali emprisonné appel conseiller spirituel et généroyer numéro ezali wana plus de 143 81 330 54 38 plus de 143 81 330 54 38 conseiller à Salaki Mobembo wana et longona ba ezemo mabisatu ya mboka wana tato ke mon spirituel na futi bato lesengaki na supplier ba divinité wana ba cordengai ba guidenga sika ba tête ezalaki na récupérer ba tête spirituellement do physiquement to tikali boy po bino boloba vaja ngo bokendaki na vieux tonte za vaja molimo to longwa kana nzoto otikali ka bona kiti atamuta ningisho bori atamuta chubi yotonga si longwe na zongisi ba tête en place de kozonga lelo pays wana comme na paix santé prospérité na sala ki défi wat boyebi bino to bien bien vidéo ezali na sala ki défi na lobaki mokonzi mboka na biso Congo papa na biso Félix Antoine son excellence Félix Antoine Tshisekedi Lombo tête passante la même qui résonne ba permettre nga 3 jours il y a formation na formé Montutu na sala ki groupe Montutu a na besoin participer na service wana oza la pasteur oza la nini oza la soki nani oza la homme ordinaire oza la femme ordinaire tika buzoba na yo à part oye otindi o komeninga na WhatsApp na ajouter na groupe oza na 100 fois ko pesa te formation il y a 3 jours ko la formation mo spirituelle après to kiti na est na lobaki ba pesa nga 14 jours soki nanga na Kagame basengi Congo pardon te pe ba bimite soki guerre est silité ba bomanga na martyr bacha corps nanga bo babetanga masasi ngana sala ki défi wana alobaki ba cordinga soki na sisi makambo STT bobo mangana martyr ba nanga ba souffrir na moment ya guerre moto tout ba pesa ka chance na domaine azanango biso kuna likolo malobe komeli pe mokonzi dokola tozalaka kuna bato mususu banini mususu non et comme il mokonzi balobi na ye pesa chance na moment de guerre moto to ba pesa chance na domaine oazanango Alexa de quoi il est capable pendant baki OK na réfléchir na sabna baki et le côté ngama on a loué avion na mbongo na nga patron obi pourquoi ba benga chambre de monnaie ata botelenga 100 000 euros na opesa nga mo mupesi mbongo mutapesa ka portefeuille na mtasa multiplication na zanga mbongo ndakaba 20 000 50 000 euros na lobaki na louer avion na côté si bateau to bazu formation tokiti sans sous-vêtements sans singlet bilambaka normal et tokolia fufute misunité makasa sans engrais chimique ya pamba na tia rouge pendant 14 jours broyoka lokola bankodi ngo bakomponaki keno la lingina tika histoire na Congo pe na monde ya aussi sa makamba est batumso ba diaboliser mokonzi mboka batinda me ba criminel ba bomanga tipananga papa ya babeta ba masase denda ba ekeli kana ba ex basi musu na linga na vie na bima na bango po ba ya ba empoisonner ba poison denda nga
Je vous dis vrai. Naturellement, on a processus. Qui les va répondre à ngate. Na ba ki soki na sisi est bitumba est ba bomanga. Ba pays musu ba opesa nga valeur. Donc ina na ta koloba mingi te ba gaulois ba gladiator. To tikali na 44 places pour na ING Arena. Hier kuna tozaki na 1009. Mais ndenge to expliquer ki bino ndenge na yebisa ki bino to silisa place wana. Merci, merci. Vraiment pour la confiance, na moni bo comprendre tout comme na 44. Alors 44 on peut nga moka na kosumba una minute. Mina lengi bino bolakisa biso ke bolinga pas pervi. Ke bolinga artiste na bino faire gola. Na lobaki bien oza gola zolingo participer na ING Arena, oza na besoin ya mbongo. Nga na ko faciliter yo. Oza na 1100 na multiplié 10 000, oza na 2200 na multiplié 20 000, on a 3300 na multiplié 30 000. Parce qu'il faut kabila pe ba musicien bongo, il faut foutre hôtel, il faut là, il faut ba valise, il faut tout ça. Bazon a bien akini, o pele bon pe karal, faut za bongo. Olingi pe portefeuille, pinga nga oza porte-monnaie et bo maraté singa makila te ni avant ni après. Na baki pona bagola na facilité bino na moi chez portefeuille sans 30 000 euros, ils ont marana 3300 euros ali golo fouti moitié. Oui, sans 15 000, ils ont 1600, ils ont golo fouti moitié. Oui, sans 5 000 euros, ils ont 680, ils ont golo fouti 450. La facilité, aussi, portefeuille, et comme il a remonté dans 25 minutes, sur le salaire qui tap send, donc un peu ça. Si utiliser qui tap 5 codes promo comme il fait rigola, bah, Kabilo n'a dit euros fêlé, au salaire conseiller transfert, au PC non, poste nom, prénom, date de naissance, photo T, juste combo, photo à monter, elle est importante. Conseiller au salama monaye au kangi saki moko photo au tindelinga tikali vide au bengi appel vidéo na salle prière et bimi na saki na mbongo mara moko na kati au fongoli porte-monnaie na moni mbongo wana aux obligé aussi ça comme kolomote pour futa kitura na yo aussi ça mokolo mondeni yo aussi ça 30 000 mokolo moko wana comme bilo ba escroc ba charlatan ba marabout biso mamone raté l'arme na yo ça la ba projet portefeuille c'est pour le bonheur des autres. Mbongo zozo bomi moto teni avant ni après ezali ba chance bato ba onata ba loso to soma na mbongo tindaki porte-monnaie sel makana ba loso yango yo pe fo sala ka bolamu kabila ba vege kabila ba nini sala ba entreprise yede ba famille voilà oleko comme escroc okino buka banka bato to yibo comme kinape oteka ba rêve zo portefeuille be sala multiplication et que peso valeur Pia katoko zanga nzale sili saka valeur mutu yemoka mi pesa ka mutu yemoka mi mpoza ka valeur tande ba koma okima ba pelle na yo na ba famille po ba yo so bengi o senga nana zana sida diabète hypertension cirrhose de foie cancer prostate faiblesse sexuelle mari femme de nuit moi si pour les la séance on a besoin de vierge on a besoin de libérer téléma vous avez fausse couche moi vous aimez comme 2-3 mois fausse couche au bout tarato on a besoin zemi service tout aux sunga au salit 5 ans 6 ans sans mukanda olingi to recommander prophétique inérité pe sur mukanda tozo sunga vous en a besoin il y a passeport vous en a besoin il y a visa le Schengen to États-Unis Canada te tozo sunga 13 jours vous en a visa na yo au foti mbongo nambo to sungi ozangi mbonga billet to facilité yo visa ya Chine visa ya Dubaï toza ko facilité pays nous Afrique toza ko sunga plus de 143 81 330 54 38 plus de 143 81 330 54 38 appel conseiller spirituel et Jinway. L'homme débat de sa pensée sur za mutaba religion nga église fioto italio awa to peksa mut église na été mais la religion nous a séparés avec le Dieu suprême et la spiritualité nous a réunis. Lobi ezalaki anniversaire yaba kimbangiste te souhaiter bino joyeux anniversaire. Est-ce que boyebi liti ya papa kimbango ezalaki nini mukolo ezali na expliquer bino liti wana parce que TV ezalaka ngonga ba mususa ko sala na ko la musa conscience ya papa moko mama moko avani na canapé azotalanga problème ezolika nango oui ce que ezali lui établir ezali 25 7 elobi toza pe na solution batiela bino lo abobotaranda ko libala ezate 30 à 40 ans divorce muta promet à réaliser te ato simbi 100 000 euros et que na mopepe mabuke toboka ozofuta banyongo kozo yebite okoma ko vivre na banyongo yo muta mayele ba entreprise koma ko rejeter yo nana zana beje moi sina yazonga mobile na zonga nani moi sa sala mabe zana beje to liaye nani mobile sala mabe ana beje peto liaye nani azana beje kisha basi kisha ya mibali bele
non c'est ali possible na bansetre na nzambe kisi ya solo ezateke no po bazungisilo mobali folia mutu ne kolia mutu eza permis olingo teka pe mutu olingo teka zemi olingo teka sous-vêtement olingo teka super mais nyonso eza possible mbongo ezaka ko okende ko kete to boka banque no biso tozo sunga to sunga ka ya solo kebana ba charlatan kebana ba maître spirituel onga sango nga kachero ya ko lia bato ebele ça le savoir na dossier moko ya moke au futi mbongo zimbongo futi mbongo zi guérison futi mbongo ozu libalo futi mbongo zi maboto futi mbongo je m'excuse ozu solution nyonso j'ai la clé de bonheur il suffit de croire au futi droit na yo voilà Ngola qui t'a na sultan c'est toujours à travers moi que Dieu bénit que Dieu guérit que Dieu lève quelqu'un active foi na yo ndenge bato mabe bazalaka bato malamu pe bazalaka soko ba iskoka yo na ba marabout ba katia ba magicien baza koleka na yebisaka bino un magicien n'est pas un spiritualiste asombi juste numéro ya koningisa circuit bimisi mboko po impressionner soko tindi droit mêler yo akimi au téléphone ba magicien ba spiritualité ndenge mo ba marabout ndenge mo ba katia ndenge mo ba occultisme bazo pratiquer spiritisme ndenge mo na ba sango bazo pratiquer mysticisme baza ba spiritualité ndenge mo na ba chef coutumier spiritualiste yeyo solution ya Congo pe Afrique pe ya monde ngayo ondimi opamba me ondimi te etali yo ndozo souffrir plus de 143 81 330 54 38 plus de 143 81 330 54 38 ozobela simba pa ozo kapasi ozana ba problème elekeli yo tshalo boko na matema to bondela éternel Dieu tout puissant créateur des cieux et de la terre. Merci, 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 merci. Olobi nanzela mosali na yo. Mwana na yo ezala mato ya koyoka ayoka. Ozala motema ko simba pe ko salela asala. Baye baza maladie, bazwa guérison ya tikotak au nom puissant du Dieu suprême créateur des cieux et de la terre. Baye bazali stationné spirituellement tika mamna bango etambola na kombo na nzamba kela likolo na sepe bakoko na biso. Tika paix santé prospérité za la partage ya bana na yo. Baïbalingi mbongo, solution, mikanda, voyage, maladie, guérison, elong, ekota, baïbalingi ouverture, baïbalingi balu établi qu'on a sur réclamation, elonga, babenga mosala yo mimonisama, na kombo na yo nzamba kela likolo na se, piba koko na biso, to bondi na konimane tolobi, amen. Bien-aimé, amen et likolo banandimi, o lobi ekokisama na vinanga. Tala numéro wana eza liboso na yo bakomi, plus de 143, 81, 330, 54, 38, nazoze l'appel na yo. Mon atier, botelelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, nada